me dejaste encerrado en un infierno, el divorcio y 1000 papeles y una pila de recuerdos. Desde entonces no he encontrado una buena explicación. Aún no sé por qué te fuiste, pero empiezo a estar mejor. Pero lo que más me duele es que al irte de mi lado te has llevado hasta los clavos, no dejaste ni un pie. Y ahora yo quiero que me devuelvas. Ay, mi montura y mi caballo, mi machete y mi rosario, mi jarrito para el café. Y ahora yo quiero que me devuelvas. Ay, el retrato de mi abuela, mi cotorra Magdalena y mi juego de ajedrez. Y ahora yo quiero que me devuelvas. Ay, mis casetes, mis cacharros, mi perro, el chivo y el gato y el requinto que encontré. Mama, ouais moi no bijou. Bijou a telemi aketika ya na onanzela. Nga jus d'orange, nga bina dans matin, na ebiso ne ko luka mwana no bijou. Bimisela nga bijou. Oyoki. Mama na ebisi yo simba ndela bimaka ndongo kote. Mama tala na na kanda ko linga tena makei we. Oko benga na ngate makolo na ngia utaki pala biso yaki ye moko ngama ko bemula ko bima. Boniko yebisa mwana no bijou e. Soki nga na zuye na buzoba oya zo sana famille na biso akomona. Mama na ebisi yo bima bima. Ko simba ngate na ko bima na moko pala ko bima na ko bima na bima bima moko ya benga na ngate bima lo ko bima bima dala. Mama répétez la Bible. Il a dit ça moi non Bible. Bima koyaka so ake policier so za. Maman la dit yo bokokani. Bima bima kende. Tano ndewo lati. Bima. Na yaka so na kata le. Non yake. Mais on yaka yo be peki ça moi no bijou ya ka fala biso te. Ce qui na jeu bijou pas na biso ko mona makamna. Tano ndewo lati. Tano ndewo. Ona mama c'est ma bibo All over trails, lost all. What you need, everything you feel, is just a question of time. In the eye of storm, see you long dawn. The experience of survival is a key to the gravity soko yepa la biso bimaka mwa malamu yo yebaki kolata sengle yo yebaki makambo wana bana biso bazotindela biso bilamba la poto ya binada mo fa bomba bana ko bombelo bilamba siko zo ya biso cc yo kasi makambo zo sa to yeba ngote combien de ba bonio biso to kabeli o evitaki poto yo bana bino michopo e koma yo vert likola matembele bana biso ya binadama azo yibela bino soso na bangombe lelo michopo ne komi mo chocolat olingo bana ko bimo saka na famille na biso famille na biso basaka na ngote mama wana ya binadamu sakana na ete yo moko yebinga très bien petit mabeza nga jus d'orange oyoki na ebisi yo ndenge zabo na wuti pa na bino mama na bino bana ko finga ngai yo soko yepa na biso mama biso finga ko ezala mbala suka na yo ko tieli sur le colonel pa na biso te soko tieli colonel pa na biso na ko sopelo ma moto oyebinga très bien ndongo za wana azo tala ngoke no ko dia mama biso cc yo na mama biso bokokani nanga kuto kokani te bongo na mama biso sema yo bokokani na mama biso eza mbala na suka na ebisi yo mukoko tieli kolopa na biso okomona ozoki na ko bimaka na tonto Sami ebandi ndenge nini loko mama biso azolia yo pe salita mwaso ke loko lie loko mama biso azolia boni na ebisi yo yo kanisa kitoko yeba ngote mama biso mama sema biso ayeba kike yo okomo ko bimana mobali na ye oyoki na silicité oyoki okamsiraji obi ko loba mingi za la solution te so lukanga mwa mwasa za causer oyo lukinga problème eza nango expliquer nga kuganga ganga ni sala ja nga swana te mama ngani azali abinadama na bino tokoma lokwa fani tona na temps na tena kilinga tonto Sami en fait non kini wapi
Non, Kenya, na vie wana te. Ce qui peut-être bino bomona bozaso ba vie mon na vie wana te. Na vie amobulu te ngai bichou. E vie na ngai te. Ata sona mobola mama. Il faut osambwisa nga polier sa ngai. Hein? Yo ka si vie za un jour penza mba ko pambola nga pe na osabia nga pe na ko eda ta yo te me bana yo. Eza biso te ma chère. Il ne faut jamais qu'on loba po opesa biso blo le faut chanter. Donc on attend na ko sa jardin. Alors nga kula ka munoko na yo. Yo ka seza te to ebe ngote za ya solo. Hypocrite. Si attendez nga zalo ebe atako lata te. Azo tala nga si tala nga bien na toko. Oyo. Sia. C'est qui singa ya basi na mana ba fia vo. Sia. Alors moi j'ai préféré il en a bien. Alors nous avons un système à l'effet. Oui, allô. Oh, papa m'a fait la bonne. Ah, yo, Patrick, ah, bon. Bon. Naza wapa ya Brigitte Nedouane, bon, Aouti, na Poutou, na France. Il a envoyé un colis pour moi, pour mon fils, Papio Nokoko. Oui, oui. Yo, ça va. Bon, justement, vous allez payer une côté masikita tout droit. Au moins, la porte, moi, vous avez un talibou, na balabala, côté wana, naza vous y allez. Ça va. Rapide, hein? Faut que vous ayez calculé, il y a biloko Brigitte Azam Kenena. Max Zabana. Max Zabana. Une fois à la France, bien. Il y a Allemagne, donc tu n'as pas eu ça dans le cas de bon, il y a tout le Max. Fumba ya mungu mibanga mungu makasa ka kubidi ya sisi bakata ndamu. Bakata ndamu ndamu mfumbwa ya tunaita mfumbo ya kombe 4 mai. Parce que on a pu valider extra clair. Ah, l'extra clair hein. Combien de douzaines pour le son? Hein? Savon na ngona, crème na ngona, huile na ngona, douzaine. Savon. Dis-le pas, on a une vérité, maman. Na une vérité. La mbakana za kuzila na naza nani. Nani? Oh, Patrick, okumite. Ah, papa Makaya. Ça me vient là. Tamboli Gotol, trop. Soyez bienvenus. Ah, merci papa Makaya. Tu l'avais dit au Dictionnaire. Bonjour, mais. À où la France. Ah, maintenant c'est le monde en arabe, maintenant ça va. Eh, totalement. Aïe, ngai kolina ngai kupa ya ko. Ah, vous voyez comment? Merci papa. Voilà, tout sur la msima. Ogi Umeto, azana Londres. Azana Londres, et bien. Oye bien. Oh, ça ne peut pas. Oye non dit. Oh, il est bien Londres. Ivete mbia susu azana Londres wana mwana ya noku nangana. Ivete mbia azana Londres leki na ye nene bana Londres. Donc kenya kalo pe Londres. Ça va bien. Félicitations. Bon, maman, je te paye. Ou bien ça qui envoie en aller au copain. Eh, ya tout. Voilà, nous voici les commandes. On est beaucoup mis dans le bois de Paya. En tout cas, merci, mais il faut que nous avons regretté, nous avons regretté. On a moins d'un gars chapeau. Mais je m'étonne beaucoup. À Tenginga le pango. À part le pango, à l'année Mario ya pamba pamba wana. Azaku ya imbo yebisa wonoko kondengwa. Que Mario, Mario à côté de l'île d'un musicien.
ibisa ibongo akoli nyonso atindilaka yesu fokumaka pana ngai nake kutikila ça va maman en tout cas ma félicitation achatie Patrick omoni côté ici bien bien muta pesinga depuis munyeri wana na lataki ndengi komi mafuta na ipeni wana kama unakulenga moyo mwana mwa kusesa mafuta ikutoya yangu ajiango pesinga ko ipona moyo ça va vande papa makaya Yonde fiere lekela c'est mevinanga Chérie nanga moko. Ma bête, je vais libala yo monte ta moto. Bijou, mimi kuna kwenda mbara. Batu mwa batakuya hapa kukua kunitafuta mnyumba. Batakwambia mama Primis yuko wapi? Mimi natoka. Hapana ukawia kule. Sawa, ni nakuya. Ozoka ndena zoloba. Nasikia mama. Nalobi boye. Batu mwa baya lukanga so batu nyo mama no Primis aza wapi olobi a salle de placement. Oyoki ndena lobi. Oyoki mama na zoya jari. Solo, ma chérie, en tout cas, moi, là, comme musique est telle que maman n'est pas lobby, mais ça, ok, là, pas d'adimbo, tu peux même le transport. Merci. Bonne journée, ma chérie. Ah, tout ça c'est facile. Quand tu dis à maman, arrête. Maman, tu as dit. Mais bon, quand on dit yo Marie-Paul, il y a Marie-Paul la musicien. Grand frère n'a pas Sami Noki. Aïe, bana fort. Aïe, bana. C'est vrai ça. Et on est sur la cime. On est derrière moi. On a grand frère n'a pas propre. Il y a besoin après un gars de la Katumbani. Oh, mais dis, tu expliques que je suis au Wallon et des accords qui me posent au cours. Là, comment frère n'a pas propre Sami Noki? Au moins, tu vas t'intimer. Papa, tu t'en parles en bon. Eh, moi, tu penses qu'il a passé un bon temps à commis mon bout. Toi, Camille. Papa, je l'avais besoin de me. Eh, Kata. La tina qui est toquée sur la terre qui est et pas répartir en abondance. On se fait une massure, mon tapon, papa. Papa, elle est dans le tika. Eh, papa, elle est au tika. T'es là, d'accord? T'es là, miss. Papa, je l'avais besoin de me. Santé calme. Oui, en tout cas, santé calme. Santé calme. Ah, ça comment t'as dit? Eh, papa, j'ai ma tata. Oui. Moi, je l'ai mais elle a bien là-bas. On met ça là. Mon nani Marie-Paul, on a habité. Ma quatrième seconde jour en Zela. Tu es bien, il y a un coup ça dit. On a été dans le hospital, tu sais comment il était. Fakina voyager, lobby au Yeki. Alors, tant que nous avons marié, nous sommes chargés. La télé mais ça rendez-vous de Marie-Paul. Marie-Paul voyage. Marie-Paul. Papa. Eh, hôtel ka bimbe fufu kuna nakati. Hôtel ka maya fufu. Masai le kate. Papa, non tala. Bongo ndongo ko sauter lo ba ibaki yako sauter le matiti. Ndé ngomoni manile voyage. Abino na yako mono lelo. Siko yo na tu lo Marie-Paul limbisanga ya. Sami. Hein? Il y a Sami. OK. Grand frère là. Grand frère là. Mais oui. Ah, ok, toi, ah, papa, nous avons beaucoup de pour ça. Tu as beaucoup de gens. Allez, le hôtel. Nani, il y a Sami. Pourquoi vous vous dites qu'il y a Sami et pas maman? C'est pas maman. Maman, n'a pas chako. Comme ça, il y a les sauts à vendre la vanega. Mais il y a les sauts à maramaye. Ana moi si na bien non. Ana fiancé na yo ba. C'est là. Est-ce que aux autres que la famille net biso na famille na biso. Boga net Sami azati.
na consulter sur maman so azati alors ce que le biso de ta famille aussi bocar le quoi Sami Mokili faut te protéger azabo ma famille maman wana moni maman chaque wana ngani bibi dans la kenda pa ya kokubara na biso na beni wana maman wana alia mibali na yinyoso na kombo ya nzambe tala nga fala na sambela ka fala na sambela mais pas ya le soir cocateur pas grand frère na a cocateur grand frère na pedo azamo sa vie na été grand frère na na moi sina fiancé na comme les bijoux nyota moi c'est kitoko ah moi sina elle a fait le calamine de mariage comment nani bijoux nyota bijoux so talié zela na kela so tu te mets bijoux na photo na na la so moi c'est kitoko ya so za moi sina na obala comme maman na so obala go bala te za photo tipo zanyame moi mon père et comme ni na kata pa bande obande ki masoro ko kelete ni comme ni moi ah te papa pour mes até azande ko langa ya tukana keba ayi ka bele simo ya moi si keba ni on se pose ko loba na ko na kata ndam na moi na kata sa papa m'expliquer on dit parce que maman wana esika ya sa mère ali aliaka liaka mibali c'est pourquoi on dit longa la bité na na Marie-Paul bosa la keba parce que on esika ya sa mère kuna bozo risque me pays na bino kala ndoki ayi ndoki te ata yi ndoki te nani te azan ndoki te na bibi ah katuka bino batu saka ba sipote bi ko ganga papa ni on susu tena ko tena ka gaboni sa te na tuto solo la papa tu me dis on le va ka nous sommes oui papa ma ya fufu moi si sima ce grand frère n'a jamais robé la maman na ana kala ni te doke fait to ke ba mais moi c'est qui te coûte ana moi si ah fieso lexane pamero yonzambe to ke ba le kala ni te ale sa RT to ke ba le so le sa R ngaza na yo te ko ala sa bijou nyota Alexi RT ya na sa cool ti o zende ni moi la kini Bon, photo c'est qui ok tout ça tout comme ça on a tout sur là n'a pas sur rendez-vous pour la vendredi oh même ma sara t'es là comme là non mais on sur la comme la parler au monde mais là oh boy tout ça mais on tout papa on me il ça pas na kit non même ça ok là il y a des bonnes maquillés les wana website mais azam aussi qui quoi ah oh ya na kaza boga tout mon grand frère na oh les gelo t'es le niveau de parce que avant les elle pas maman papa bonsoir nakei ok ma bino ça kaka to wongi kaka na chema fufu nda ai na information lokuta yo mari boy papa keba na ya na confiance ba mbente na ya papa allez on sait ngo ba na fufu ko na ba sipoter ba le tedi o chema kera pamba ye ko kai nda akozanga bajabinga monga mamode yo binga wana wote wewe ngati comment tonton fait comment attends qu'est-ce qu'il a dis-moi madame la tortille non comment bon salama moi eto kai kauka ningi na ko bete yo ibaya pamba yoko ni yazana ngo yako kai na samimoki moi na kana obete la tortille dende eza boyenga mama na naza mingi te ya koyebisa ye mais conseil nazopesa mwana ngai feti omoi ndenge elekaki bien bato nyonso bameli ndenge ekokaki bapaya nyonso bayaki nde omona ka feti ndenge elekaki papa na wamaga aza te aza na voyage me likambo te mais conseil ngai nazopesa yo ifo tia yango na motu na yo omoni kaka ndenge eza boye libala yo ozokende otasi monika biloko ya bato nyonso basi bapesi mobala tikala ata na nyongo moko te nyonso asapesaki ekoki ndenge ozokende kuna luzoba te soki okendaki te jour wana eza mpona ndenge tata na azalaki te yango amoyebaki eno mbala moko ezalaki te mais sikoyo tomoni kaka ke bazoya mpe kozwa yo eza mpe mabe te po tozeli tata na yo tozeli tata na yo magena na ye te me eza mabe te lokola mpe tata aleki aza awa
mabe eza nango te aza kaka mpe papa yango nazoyebisa mwana nanga libala okende makambo te ke ozala lokola mwana moke mo boye kosala makambo na desordre mobali alobi na oboye ozongisi boye mobali asali boye osokoma na misato sona kutila fa wana koyeba mwana wana nakoyoka te lafa mama oyo ye ndenge amesena kuluba boye ngai moko na mama mwana olafa akomi kosakana na bato lokola bapesi effort dernier ye akomi kosakana bato il faut tout s'ouvre ye fo ayeba bisi lokola oza kobenga ye oza kopesa ye biloko ya kolia lafa akomi kokomisa neti makambo nyonso ye yokanaki na yo mbuta masini fufu yidate ibongo ndenge nini fufu koma mwindu bankenche payo pesinga makala oyo yatekaka yango atengo teki makala azoya kosakana na ngai benga inoki je nangana kati bafari boko yantaba lo yantaba bino boza kokende kotumbula motu ya mbongo koko kosomba oyo nyonso eza wana 50 lelo bakosouvre bino mpe ya mamasha yaka lelo yakawa mwana yo aluki makambo kala koluka te na bebiselo mombongo na yo mona okende esika pasi ozoka ngai wapi laba aza wapi mwana eza te ngai tete na ye loboko ya ntaba ngai yeyo na zawo loba na ngai na zawo nazomona bino kwa nazoloba na yo nasalaka mabe lena sako benga lava yaka na ndako na ngai po abongiselaka na biloko nazofuta ye nasalaka yango mabe abando mema makambo nyonso ya ndako na ngai apansaka quartier mobimba mpona nini mama masoko koloba eloko oyo mwana sali luba na ngai tete na ye nokuyoka po oyo ozoganga wana nazoyeba naza koganga mpona mwana yo asali ngai amemi te tata kulutu abana na ngai bandakala banda mobali na ngai akufaki aza kolobaloba na bato ndenge ngai alelaki mobali te ndenge aza makango ata nasala makambo etali ye oyo ye nini na kati papa na ngai yona makambo oyo eza te eloko nini ozotela ngai nazali travailler ya mama mwana na yo bakosouvre ye na quartier ngai nde motu nalobi elambala suka nayebisi yo so nayoki lisusu na mombongo nasali te oyo okende okangama nakolimisa na yo na mwana yo soki pa bakoresi na kokende te pa ngai moko na kosouvre ye na mama bino mibale bozofuta makala oyo nalobi bokofuta makala oyo yo mwana na yake ni kufinga mama yangu taza kuyakudia fufu ya kulala ya pia na tongo tala zoba ya nyangalakati mama soki ngana moni lava tupu nenda kala elelu di saburi titi pesa tena machabe takani parti alungwaji sobe yake ni susu wakumoni ndenge ya kusala yo teli longi kembe nyama zubu waka makale zuye batibu mbongo nyosu yango na ye mutu lungi makambo ya yana ndako kumoni
wuti wana Bonjour, papa. Bonjour. Kulo wuti wana uti kuluka nani lava mama iloko na kuyebisa yo mpona aza na poza kubeta mutu te lelo nalamuki bia na kubeta yo te ezala mbala na yo yesuka mbala na yo yesuka kuyaka lisusu awa te mbala na yo yesuka soko ozoyoka te fungula matoi kuyaka lisusu awa te mama na yo mokolo wana bayene mwana mosala na bino azoparvenir kuluba makambo zanga tina papa Boniko na ye na respect nalobi ke nazoluka mwana nolava le fond budenga papa kebe nazopesa respect mpoza papa yo yebinga te po moninga nalati liputa yo yebinga nga jus d'orange nga nde muna lesaka oyoki biloko o mwana no ayaka nango na chasse wana nga nde muna yibelaki yango mpona biso soki boyekola kolia soso eza mpola ngai mpona yibelaka bino nde soso wana Boniko soso wana yo otindaka oyo ya kizobezobe ndambo komona lipeka komona nsima ya soso koto mosusu kotala mpepo ya soso otiaka na chasse wana soso atala isoko oliaka ngo naliaka ngo te menemekaka soki naye koluka nde lave okosangelo te Boniko mpona opesa respect ya nini osobi koyebike ngai naza sentire ngeni oze mobutei na bundene ndoto na kana fumine gogo na pesa ndoto mene ikolo tendenge tutambule tala yana ndenge tukele tala chimiki tena tala Comme jouer, tu sais ça va jouer. C'est ça. Tu es un gros con, c'est un mot. Un maman a été. Un monsieur sur la pète, on va me mouquer. Basi bonia na mokindilo ope basua bango moko na mbongo na sopo e non lava na lingaka yo so so peme na lingi yo okoma mbali na ngai na boyi pe so bwakisa bango batu boni wo ngana yebani na bango Anita Malula Charlie Malula baso komitika babi no tena oza mobali kitoko Maribon ete na mono bosani ete obosani ko te ozo bunga na tiko ko na voyage pour la yo na bitena pa na na maîtriser moi sinanga koya ko zo bela koya ke mutu boso binenge nini e na mono bien sapé oye ko de hôtel bi nganzami ngana beti batu bonko bon bien ko fâché do futu na wana ndo tuna na ninga bien te chez nanga fâché bali ko ganga ganga tena kana na tuna na tuna yo boni ko mari bon boniko boni Yemo komona mengo bisika bien. Na koto bisika bien ba oyebani. Siko mabeni na sasa. Oyebani, Didier Masuki ayebi yo. Mais ça na poser chez na pardon, ça poser chez na ngai. Na ko expliquer yo. Batuna na no la deni boy la benze que. Oyebi lobby na on a ma prête pour la voya. Donc la qui prête pour la ya na mo la boy grand frère. Donc c'est la bombe c'est bablo na nyos. Oyaki na molimo. Grand frère nanga sami mokili aya ndaka bio ndenge eza na Marie-Paul bongo ma tozoki na feti ya pazuri ya azobala grand frère nanga sami mokili ya kozwa nga bien te Marie-Paul bongo ma tokende toke feti camarade ne o pazuri ya et donc pazuri ya camarade na azobala ndenge abi bongo ma taka grand frère mana boy eza tata mona boy ndenge si tokende na feti wala lobi samedi là le dimanche feti ezaki lobi samedi abali abala kila nani na feti na ina kedeka bali mwasi wa mwasi asali shwa ya na ngala kaka so asali na moni o la sama abali maman de jeune fille abali jeune fille Hortense voilà toi na feti na lolo la clavette na ma campagne abali toi na feti na tongo sa donc toi le dimanche ka na 6h à 7h moi si kitoko aza kitoko mwana moke eza jeune engambe do kitoko kantenti mo chokwa makasi ya kitoko dozo moni olule mondo olulaki ya bijou nyota oya grand frère nanga fiancé ya grand frère nanga sami mokili mondo olulai wana ndenge moko baza mpe swara te yedo pazoli aza swara te bakomela monga fula basoma wana monga fula na veni du Congo numéro 2 fede okutoyena papa azali kiti Avenue du Congo numéro 2. Côté commune. On est pas côté là, tu es connu dans mon affaire. Bon là, donc peut mettre la commune, on a tout dans Avenue Congo numéro 2 à ça. Il faut tout là, il faut fâcher. Est-ce que la boya ya le dit que papa pour ta kendeki? Tanga. Tu peux commander on papa to qui fait. Le père nous a dit
tokenda fiti ya zamba na faze tout ça ngala mon na kuzo jeudi tokenda moi j'ai dit on a tenté à faire la gamme ça là on fait na tonga ba bilamba ba tout ça ba fête hein pour la lelo yo dala nazo na kwa nataka msuko ya bio sasa kama au bimate nazo na kwa tout qui gala compagnon ils dala contre tout qui se passe là mais ça donc il ozo na sikonte yo ah te na ozo ataka grand frère hein et ça mi aba il le on les gars otade so akuti na te tala tout qui était chez na tout chéra vous là aussi galo non pour une routine eh ça bon camarade na mungu camarade na mungu ali mali azana longa into tindire ya bapu ils ont échangé c'est le ceci muninga allez au monde bobe na ba secrétaire muninga na munini te ba zwanga c'est nani passer la télé na yepe c'est mali muninga na mungu akenda Londres kala tant que mon ba photo na na tindiri ba cancer de sangue belé ya ninga tika ka yeli kwete c'est la vie atini na produit moko na ebi aso ina na baya ba ni na ba kodu ka ba 2 jours après me le na ba cancer o ni ni kitoko ana bo mama ta be bona ndo ni ka mama ndo ni ngolela ndo yo ai Samiko, Santa Sombre, feste de Moko, Som. Maman, c'est ma vie. Maman va gêner. Maman. C'est ma petite maman enfant. Tout le monde sait ça va look mon va au et cabre. C'est ma loup à voler na mon mungi. Ah, tu vas voir ça là bas. Ya Congo peta. Yo là ça va courir. Maman les bimé qui dit. Non yo. On a tout ça. Ali ko na vie végétarien. OK, loko pays. Ah, c'est ma vie. Maman ni bishuna tena na ufula mutali kosa kufula ngakeza kapino ba mama nanga tano makamuna mama tulekisana luwana mama tulekisana wana ma bijou ya ko mona biso batamana yo te buzo ba mama nanga mama ba jeune ba biso kula na bana de pour nous kata mona ba sentiment na kana ngubu ma bijou et chérie ndeni tata pazuri aza bien muzala kaka moi qui doit allez vous avez kaka ko ngo soyez c'est ma bien c'est non unuzwa tonto Sam tonto Kazuria akubalo pi abala ite rwa yebiro omoni tina mama zera na yebisa ye omoni kitina bana basa ni kulo basoso mabala biso ba pakolo to muzero ba mu bali ya bana mikepo na nini toto na bino do kwite bolingi kaka bia masanga na baba otonda oza bango ba vitamine mais tout ça c'est ça vitamine ekoki na manzoto na bango tala samine nga yaki na sikuni na bongisa bobana mama kota ndeno na mama c'est ma vie ba dépense non mieux c'est que mal ya nini ça to so mbata c'est ma mama c'est ma vie ça on a yeli en tout cas maman ndingo lubana ngo wishi ko bimbaka te sko sona bimbaka te mina yoki sanga kitoko boyi ondo bala na bana basana ngetula nanga yo we bakade bele na osala mama ezala mama makamba libala te na lula na jacket ya mona ko na libala lo jacket na ligara na lo ba bien na la nanu kali tika bata shaka lo wewe ndo ba hiver yo kote ni amone ya mona zera munungi na ko na na c'est bon ko na ko tika na mapima ba les autres venir ba bila bien na mona ma bijou yo mama bijou ko ko ba yo ti mama moya moyo yedi ko mi ba mama ko la poser te mama tout ça poser na ko mbala ça il faut là ko mbala ko ko kina âge na oti ce qui pas tonto pas ya suku suku ko ba ko ba mo ba liban le bona âge te bon ni ko
kutana mwanu sima bina moni masiro ko nge pona ka aji mama pona ka ko aji mama pardon bisanga mama sima bima so ko ke ani bon bisanga mama pardon na wala bana wote mama na wala bana sina na okata mwana sentiment na ya ko ma bijou za likambazo lo ba mama na bete bito s'équiper mama na yebisa bino mama yoza mama na ngana oyebisa sima na yebisa nanu tantine bijou obi oza mabe yo peut être ça ici fait tu bien ici mama tie ça qui fait c'est ma fille on y va te bon ko ngana sasa fait na yo sema bio angai aya o mafani na kamuzanga teta mwa nini ya mwao sasa na kama fait nana yebisa ko ça qui fait yo tonto bazuri ya bana tuti veste moko alataki mama mobali ya bani obi nini tonto bazuria asali abala kiti natali mpe bafoto ngo namoni mpe kuta te elobi na hotel mama na foto yango tuyeki nango na foto yango te notikaki yango kapa yo moni mpenza elongi ya bazuria na kata mama edo mpenza monani mpenza boyeboye mama elongi ya tonto bazuria veste moko alataki mama nzoko tonto bazuria azala kitoko nde boye azoseka mpe banzela mingi mibale wana mama ezomonana da yo yebaki te so babaleli monoko mboka na bango te makambo ozoloba pene eza ya solo vraimen omoni mobali oyo ya ngai bajuria oyo ya nga bijou alele na costume na mwasi mosusu pembeni ma bijou nakosa mpona nini oza mama na ngai ma bijou ezwi mama tika yeba ndeko mwana bijou na kakokufa mama yo kozoseka naseka te yanga nini mama fomone tonto pajuria wana balakisi nakuta dresse ya mwasi ye wana afanda kawato namunga fula aveni likongo numéro 2 mwasi yango komone hortense mama na pourquoi diable monga fula aveni likongo numéro 2 hortense mwana nga jidorange nga aza mama na estce makambo ozolobelanga ti sikoyo nde naza boye nazondima te mpo nakomi nano emotionne na likambo oyo nazoyoka na miniti oyo nayeki na basentiment na nga mpo tosola na camarade na nga chaque mpona makambo ya bafere na biso nayoka makambo ozoyebisa ngai ya edo ya ngai mibali nayebisaka yo mibali chance ya ngai nakanga yebenda nakanga ye mama nakanga ye te yayo kutu wana ekutaka wapi ezwi mpenza mobimba ya tata mwasi na yo so mokolo balekangama mama oyo ayo kutu ngai ji na koloba te po soki nalobi oyo ji boye olingaka mobali na ngai te boye olingaka yene te wana mopati na nga wana ku ngai nazali ne uvezi na ye ye micumbi na nga mama wana liako likolo te mama likro zeaka na mobali na bate napekisaka yo sani oyo ya ngai te mama ngasi oyo nalobi oyo yo okoloba te po olingaka mobali na nga te olingaka mobali na nga te zela kaka na bibengelo motu toyaki na ye po aye biso makambo nyonso soso pembe yo napekisaki bino mwana mobali wana akotaka mama ye mutu napekisaki yo te mama pardon vraiment ye mutu ayeli yo makambo moka kitoko makambo kitoko nini na boyi akotaka mama nabenga ye te mama mpo mwasi oyo nayebi biso makambo wana oyo ayebisi nga okokanisa nde nakosi mpo nde nayo nde nalinga mobali na yo te mama soso pembe yaka bonjour bonjour ma bijou nini nakungesa eloko te nini okosalela nga mpe biso mosala awa te nalobaki na yo koyaka lisusu awa te mama moto azoyebiso makambo ya bien mama ye makambo ya bien nini soso pembe ngala kokufa lisu te ye mama soso pembe yebisanga makambo yebisanga libanda ndenge basali ya piège batie na singa soki mere keka bakotisi batemiki embala moko nana oye kobebisanga libala na sani te po asali ya singa angabo mama osali kompleme mbale
Il y a une personne déjà complot. Comme on a là, on a donné le lien. Bref, on a pas mal de sur le détail, mais on a besoin de photo dans le lobby, on a cassé nos ballons. Yesu Masiaka bazokende kulusu, batondo la mine des akiba mama. Amatali benba kena mama na ngane kulusu. Esengeli na mwana ngandela. Et pour lui, c'est ma sœur, vous ne voyez pas la parabole. Alors, mais, mon tout le monde a laissé le moment de maillot. Moi, c'est mon aïe à mine à Palayo. Comme on a dit, bijoux. Bijoux? Bijoux, bijoux. Bijoux, camarade Bina Dama. Nyota. Nyota. Mon camarade Bina Dama, oh, il y a une makabila Lamba. Eh, moi, c'est que tout le monde a mis un ah, Marie, je sais à samedi. Nana. Na pesa. Pesa ni kama bana. Lazima bakula vinyo stu. Pondeza boye papa. Kulukela sami makamte. Tena kuluka makamte mais ya solo pezo monia. Ojo ki pe moni pe ke bazare na sami. Mais leke sami mokili. O babe na mari pon. Mais kande ukisanga ya awate mkusuna mwana subi awa. Oui, ya kana papa na baba. Moi est-ce que mkusuna kaye moko akuta pe mwana ngana zakite. Na linga ki me tala lingi ya mingisinga pe papa. Même nzoke zaka piège. Na ke papa ngo. Moi na sonde tanya ba vérité. Ani sanga vini ne sanga kola, sanga na sura mini na kalamu. Soka yeba géographie ni suteli pere moko be. Oh ni de to ba kamuyo di papa lo ba o so be singa muteba. Lo ba kamuyo. Alors abetinga ba étape ne so samini na lekela na vie na ye. Ndeko ayaki pe kulinga yo mulinga na ye ozui en charge parce que ça ne ne côté samini no raison ne côté. Baba na mona ba bina na zui ya ngai mukati mbila. Ngamu na sukula. Yo na sukula kiti. Pour moi na nzete mbila ya kisuti. Et pas maman wana maman na kisi maman na dia kabatu basi ça qui ndokina nga yo za nga kisi bosana ça qui ndokina domestique na yo tala kutuba na yo surtout oji aya ka monene te n'importe quoi bosolo kamaka biloko kutesa ndako eza biloko ya sami wana papa na bine bako zo biloko nyoso ba kino kuna te pa bango yo za ngi senye mo sina yango baya ko jela ye sakoshi na yo ala kana ngo mukati mbila ya kuzwa sakoshi na ye sentiri na yo amataka na nzeta mbila ake na munda akubo sabilo tika ngalo tika mabiyo kwa mute tika ngoja sema ni sana ngabo sana mère bichu yo ito mbena ngasa na monde kwa bala ki semaine passée yo qui papa merci ba photo no sozali Hortense abala ki Hortense ba fa na mo fu la beni ko numéro 2 na kwa asoma na mbongo na yo kututa ba osaba ko sama ko sanga liboma sama yo yo kupanza makita onde na baba nana kiye ya liboso yo kite ya mibale yango yo kukonsa jikoni na kati ya ndako donc si comme elle va connaître kulusu na ta zambi na ngai bande ko ngai capitaine de la vie c'est manga nani na kote kasi yo kuyebisa mama pona nini ayo ya yo kuni kukote na kishomisho ngi jour ya mariage awo ngala na nduka mwasi na naye ndeba ko kuti mariage ko na bete ke na kumseke liswa moni lukoso na yo ndengo zili moni kilukoso na yo yango kumi kukupaza sango ya mama shamba yo za nwa ko na batwana tande kwa ko disque ba disque no wana ni ba kama kabisa
te kosimisa mpe buka lupangu te na wuti sikoyo na fondation lisalisi na moni président Emma Meya c'est ok c'est bon pas de problème vraiment voilà que talora bozalaki wapi fondation lisalisi lisalisi eye depuis esalisa bino esalisa mpe biso fondation lisalisi eza mpona biso bakongolais parce que parmi les fondations qui aident les gens, Fondation Litas est vraiment bien placée. Maman, il y a un appareil de thème et la Fondation Litas. Au foot, les rangs, la sonne en fruit. Banakini botalandenge na beli. Fondation Lisalisi eye kosala makambo. Fondation Lisalisi sociable. Aujourd'hui matin, bega wave. Parce que ça une Fondation Lisalisi. En tout cas, Fondation Lisalisi comme on a dit, salisa biso, salisa bango, salisa motulo. Fondation Lisalisi. Très social. Sala nyoso bekesama na Fondation Lisalisi. Fondation Lisalisi ezali awa na kati ya Paris. Adresse na yango eyebana. Fondation Lisalisi oazo sala na mona na ntemo côté. Ouais tout le monde Fondation Lisalisi. Biso paso tous sur la idée ya Fondation Lisalisi. Aya Fondation Lisalisi emamea o. Fondation Lisalisi eloko makasi osali Emamea Fondation Lisalisi. Vive Fondation Lisalisi. Emamea Fondation Lisalisi. Ndazaki Papa na luko. Yo. Nini wa? Ukenda nanga wa? Papa na eto solo la. Bonjour papa. Ah. Baga donc yo yakawa nini? Bonjour ngoko yamba ta ko yamba. Ayo ba. Bungu na ofuna tika na tele makadi kamna yena. Ba kutema. Muti bavandi sako. Papa yambela ngwe changer. Papa. Apo yebinga. Na ibi yote. Papa yebinga ite. Na ibi yote. Yebinga ite vraiment papa. Lokolo yebinga ite papa. Yebanga sikolo. Papa. Ngai mwasi ya edo. Oya bongise bino ndako. Moni miro. Na tinda ba peintre ba otia couleur na miro. Ba kitu eza kati ya ndako ngam na somba. Ti edo si sa classe ngai papa. Ti edo si sa classe ngai papa. Ba provision na zotinda. Bilamba no na zot na kama kudwa forme lati. Nga na sala ki oboye te papa. Oyo nyonso za kukolo munawa. Sero. Dwala ido alongwa. Dwala tikalawa te. Sabala. Yo za na valela te. Yo za mama. Ngana pesa ki mwana na nga conseil. Do pesa nzoto na yo valela. Donnez votre corps palo. Pesa nzoto na yo kilo. Bala mwasa kukina yo. Wana nguja zeba mabundi. Yete. Yangwa bala ki mwana muke. Yo kenda. Eh papa, kosimba ngana nute. Pona minute ko papa na ko loba oni sutna loba. Pona obanga na ngate. Kuluba iza makamute. Na bino obanga te na minute o. Kuluba bisanga ni papa. Kulubiza makamute. Na sali pona bino. Nzabe na ngai. Na ba dépense ngana sali papa. Ti lelo yo mona na boye ozaki de yako kundama. Na bimisio na libulu. Oni nganga na papa. Bilamba ya bosumbi ya. Kasi kuzoba mwana one mtasade ba via boye ba valise comme ngana otina nga bijou alele. Nzambe mbongo na ngai. Fana fungata wani chez moko boye na nkate ba chege gouvernement ba ngai. Na ndimi na poko la bino. Papa, olingo wanga na nga na dernière minute. Oyebi ngate papa. To koma na bino musika. Wapi papier na yebi makamu nyonso. Likobona na mwana na yebi. Jefwe ndengu za kutombuka na lupangu na ngai. Nakosa yu makambu. Mwana mwaso yu mtaza kukotisa balebe. Papa na gouvernement yebi ngai. Nzambe. Niluka bweshe kwa zala. Shako kamanga na ngasema bia zala. Bini babo. Batu pamba ba pauvre na boko ni bino papa. Omoni somoni mo bona ko tenga na nzela. Ko pesa imbongo te. Na makambo nga bijou na sali.
eloko ni bopesi na sema sini nonga ngana buki bumanini na sema so ngana londe ni bana mibali bitu naza kubete bango ni mwana mwaso papa na yebi okina bisa oyiba na yebi on subo sala bongo yibu ye kusali na yebi o eske do abali mwasi papa ko simba ngati papa kuna minichoko na kopasa babo kilo papa wewe ngate wewe sisa na amali eno ko bongo bilioni kutoka ngai ya rasta kila na mbongo ya ngai bela na mbongo ya ngai bisu mbongo ya ngai papa mbongo ya ngai na vila ngana bota te na bala pete na mbongo ya ngai papa bosuka mabena mwana kusuka mbongo ya ngai nzambe baluki makambo omaliso bakaseki na banigéria nti balegoste papa yona mwana ko boma nayebi kuna nokende kochange edo oyeba ngai yo nayebi boyeba ngai malubayi bizala ya moi na ibisiyo izala ya moi intelsa zoba tende nguzala malubayi izala ya moi nazongisi papa na yebe sike edo azali na yebe sike edo oyibite na yebi asumba lupango ya munga funyi na mbongo ya ngai na mbongo ya ngai asumba ya ngai na zuma bola na bibiti na zia bien lelo edo ayebani mwana yanga tanga ye nani akulubanya tanga papa na yebi siyo okoyeba ngai papa papa na yebi siyo nazokende papa na yebi sike edo aofana papa ilokute nazokende ido asumba lupango ya munga funyi tusangisa mbangu yangamo nalobi ya tusangisa ngunya papa loko ya minake edo pataki mobali nanga mobali nanga nanga moko na pesa ke ida continue ukusai papa nasimbi okosuka mabe uzaya pole weba iso bata le goste bata ke na bapoto okoyati okopangu pa ya sumbo kumoya ngai na yebi deja papa na kei kanda kei papa yei bayina ngana ibayina masota masumba bwe pesil zoba lupango ya munga fuyi yo ibi paisal okumoyangu te zoba pala bino bulamba kabilo kapamba pamba biso idwalu basodele na midi masumba bwe mukinza faso ngana ibayina bangu zoba intelsa etela kwako nyama ayoyo Kapuka kunowe Metukoko tena mbura makasi za kunoka Isunoka isu sirete Dikambu nini nawe Mukiri mubimba bazabulelu yokoti na bwatu Yukangi potoke Yo fungula pote nawe Nuki makambwe nawe Fela yuna bimina kunde Dikambu ya kukamwa Tele meme ndingezo kuya Ha Dikambu ya kukamwa Bonjour papa bonjour papa lava zate lava zate Yona nusutu na lava bu Antesol papa nga mwasi na ye nga mwasi na ye mama jote de kwanza yo mwasi ya lava kwanza lezo mpapa na ngai ya kima pamba lero mama umoni ngana za mkolo msowana nazo fandisa yo wapona na za mkolo soki nazalaki batato ya maboma mama nde ufuanti te iloko na kuyebisa yo moni oyo ozomona oyo makalo oyo yango wano moni izali bomo ya mwana oyo yo ye kutuna lava ngai tate ne ye luboko ya taba mama iloko na kuyebisa yo pona kukende musika te vi oyo tuzukende nango na kongo isa mabe pe mwana wana eloko na kuyebisa yo nanu avanda kende musika mama yaka na yaka ko yaka soki ngani yebisi yo ke okuluba papa azuko sanga aluba kaka boye po ngani ke te tukende zuluba na yo nanu te press tuzukende nanu komite mama umoni oyo wana usutala yango bien nini mnamona musi musi oyo ikangami na matoli wana oyo te oyo wana kuna me wana bakangi na toilette wana yango wana pesi te munyaji ya mbali na yo
ndengo zomona musi wana kende kusimba mono ndenge sana masuba musobe mnene ndenga za wana lava mwana wana musala nije kusuba nimbetu apre azokende kulukila ngaba nkambu nzambi nankai no kusala nini nzambi nankai mwana yo kulukila ngama kambu boy mama ndengo moni wana kaka ndenge zokende Mina sina jingie bodi meponi tena sina nimesko na oboya. Ndingiye. Ndenga subira ka wanu landete wana troisième fois yango wana. Masuba yelobi wana na oye lobi na oye lobi isangani. Musobe munene uzomona mwana wana lava. Pona kubenda musika te mama na boyi kuluba mingi pona zosala musala ya makalo. Malamu umibimila ukende pona boma kamuzomona nekoza mwana ya famille bien. Na boyi na kwenye no bangambo po oye mibali yangoyi. Izo sala makaka boy malamu mibimi laga ne yoken papa merci na ke so yeye bisai kake na ku yebise yete ezala mbana ne yoye suka malamu bima pona boku simba yona nzoto papa merci na ke mais pesa un message ke Marie Paul na ku pesa ye message te Marie Paul ne yo sami mokila comprendre na ku pesa yo mpata na musoba bima ne lubi ne yo ezala mbana suka mama ikamte papa merci mbala ne yo yesuka yango yo yawa pona boyi makam mama nakulande yo na busoba nazo yebise yo bandeka lekene sana pose ubeta muntu ke lelo na mukije sokeza na kana pose na mukila ndele beti yo lelo ni yebise ngame yebise no yebise nini mwasi na yeye kwa mwasi na yeye nyama kusale nazo sale ne tikile lelo na ko musika yazo yakukata ngamusale na busoba soba pam lava ye nani uya utangira nga mutu zobeti sangaba mabaku ya pam na karkia kuluga makambu ye kudenga babashi ba yawa eneo na kati lupango ye kaka mwana moko poni nini Nandi ile omoni ndenge na uti ko bala mama esengo mingi ngabe omoni kuza kabiso ni bale na ndenge na sina zuyo awa to komine sika moko oyebi pajuri alobaki biso tolingi omingi mpona uti kobala boye alobaki akokutani akokoti so na ekole ya kitoko okoza suku na ekole amate po tozala kwa biso na ipene nga nde omoni nga na bali boye mama esengo wana nalingi yo mpe ozala lokola ngai na bokilo kitoko yo mpe lobi opesanga lokulu ndenge na bali yo mpo bala susi na nga mpenza ya liboso yango wana babote soka biso mibale mama susi na ngai ndenge na bali yo mpo bala zoyoka faut kotanga kolanda bana quartier oyo te kolanda mibali ya quartier te bakoya kobebisa yo bonjour bana komitete afana ngai mutu na peseki edo mbongo aina peseki batole boyo batole eza ya ngai na eza mama batole na vi soki batole kwasisa ngabo kisi kwapesina na mbongo donc soki tunatuni bien soki nangi nayeba bien bosalaka bafere na mobali nanga azobe osala nde bafere ata ekolelela nga kaka mpo azanga femme d'affaire na bambongo nanga ikomoni mwa mobali azolela mpona ede bana elaki na pese batole nazeli mpe rendez-vous na ye ti sikoyo nazomona yango na ye likiti kuti bapesanga adresse ne kopesa ye mo apesanga adresse te osala na biso bien problème eza te mama mpona mobali nanga naza sire akopesa na ye nyonso naza nanga sire naza nanga na kobanga te mpo azali lukele ye mo eloko akomela mama blandine lukele eloko amela po na bakonzi te teka baprimise okomela nini koma naelaya namelangelo tata maika ya pamba moninga mingani bachampagne bamuscador banababia meninga natuna yo butu bala na sika eza mobali na mana otobala na sika yo ozali na feti te na kambo ene mozotunanga po ani likambo Bonjour chérie. Bonjour chérie. Chérie, mon papa est qui pour D'accord, ça va. Bonjour. C'est qui est tout? C'est tout la manine. Je n'ai pas la
ata boswana mutu na mire efunda ata olekani na nzela sasa makolo etikala dedo oyo ozotuna wana biju kaka oyo moko azalaki na motema no biju alele o topona soi-disant oyo. On a pris assez de temps na bajeu, je dois construire ma vie, j'en ai marre bijou tikanga aza epa na ngai omoni te construction na esilité nazo continuer koconstruire na epa na ngai naza na posa ya vie na nga à l'aise. Mama olobi nini oza posa construire vie na okotonga vie na mbongo ya nga bijou oyo ya ngai. Mama malembe nano s'il te plaît. Pardon, naza na besoin koyoka mona yo te makambo econcerne yo te obi nini aza pena omona yo mabe to yamba linga nongi kusana en fait yebisanga non elamwana tosila na po tozobeba na Hortense ça calme s'il te plaît. En fait bijou yebisanga sikoni nanga memi yo tia eloko ningako na compte ya régler na yo. Quel compte à régler na ngai? Le pango papa ezotiango na vente nazotiango na vente pajuria nabapesanga bakli nanga vente pesa bakle na yo ya voiture ngana bakle na voiture olingo wangana eme tumba azalaki na raison akoyebisa ngai olingo wangana na bazalaki na raison nalobi erikaninga tindaki voiture na kombo na ngai oki kozwanga na matadi olimosaka na ngai voiture wana eutai pa erita eutai pa erita nasakoata tina olobati ngasala nina lokotaki nabie ndina lokotaki yo na sokoli yo nazapeka osali nini ndenge na lokotaki yo na sokoli yo omone lokokoata baforme bajani basasi boye mpo na nga bijou aleni bijou tozalaki na temps ya kosala na yo vi yo tosali na yo ekoki nasi nabali mwasi na nga nde ozomona yo donc naza na tasu na yo te tu peux partir kesala vi na yo buka lobango nini nampesa yo buka lobango nini malembe mama na kati ya ndako na ngai boni boni olingo ngala boye boni malembe te nazaka na besoin na ye donde molinga ponaka misa eza mobali na ngai eza mobali na limito mais pas comme mobali na yo ngani nasali ye po ozwa ye oyeba soki oyebaka te ndongo pajou apesaka yo tekanga ya solo kolata pajou alataka ngai ozomona baforme na ngai eyebinga te zanga sofiera mbongo nanga ngaza mbongo na mwasi apanga pamba te nanga mbongo lopango oyo ezotekama lopango ezotekama quelle audace ezotekama na lobi yango quelle audace lopango oyo ezotekama bijou ngai na yo tosilani tosilani te alele s'il te plaît zwa temps ya okosala vi na yo tika ngai nani eloko azomisela yo te s'il vous plaît osalelaki temps osalelaki temps zela blondine nalobi osalelaki na age na yo na age na yo s'il te plaît blondine s'il te plaît blondine nalobi bo blondine ngai nazoba nabika monoko na yo nazoloba ngai nabikanga monoko na yo nazoba nozoloka te bijou nalobi na yo bijou nalobi na yo tant oyo s'il te plaît cher s'il te plaît tant oyo tozwaki nga na yo ezalaki mpasi kosalelaki bote na nga soki olokota nga na balaba mpasi omonaki enaki elengi na elengi osokolenga mpona ekeza na elengi eza lokola mange ekwei na nzete ekweyaka ya kotela fo zwa osokola po lia alors ekoki oya kolobisanga mingi te pardon nauti mosala naza trop dégagé faites-moi dégager cette histoire de ma maison dégagez-moi cette histoire mundele lela azokende ti mundele lela azokende koko semani akwase nanulembi te nga lembi nanulembi te elenga otia donc mundele azakosaki no na raison evilia
ozalaki nuna ndeso papa so nayokilaka nga na esili biloko na ye ya moyo nazozela ya kosoka azozonga azwa biloko na yake boyobeleta mawa mpe mama ndio nyama mkuu kuzomba wewe kulikule mawajani ndio kuna yo mama chemise na yo ya mbale ya solo papa chimanga Kale mama basulie ni ali ndani ngatengai moko na kubenga naye abati mama basulie ndio kupesa na tande sulie wa na mama yale kitoko na mwana atasema kwa hiyo papa kula ile kwa mapema ndugu kabula bilamba mbaya na dai kobo bana libana na mimi kwa mungu na yote ta sema bi papa ngai joka sana fiancé ya mwana mke bongo hivi bajeta ya tuyo nga kupesi mukenya ku kisia ngai na bona idefwa ndinga deiwa na ba petite coffee comme ça abali baba comme tout à fait comme ngai ndi mwana ni wako au cinéma kambo papa c'est bien mama makondi suni zoba yende kuteza mama na yoyo tele mesi kula kama dada moi si papa kulutu bon ancien combattant kama japoniko ancien combattant bonjour mais soyez les bienvenus soyez les bienvenus quand même papa kulutu apona sera munde o pino bomba kata ndako la mamone kaka sikolo boti sera munde bomba ndako matombo itaki tata mwasi aya nyeka yambenya atonyeka wawa lipe lu faidisha mundelia ino luswele ali na mambo itamoyena kama mundeni kwa nyeka kinyeka ko fon faidisha mundelia munamleke c'est fort tagia de comme ne ko sakana ndako komo sakana bantu bo sakana kina yemi piku ba ko na la kije ba bi samunde wana mona ele lwa kuna ko mata kala mkongo tena video na ndako ya anga tika amona na mpasi poto mandako ya moni pasi amona pasi na ndako bo bi mtela ngai kaka si amona makamna na nyanyai makamna bo mina mtu na nyanyai bona aye yo kama idea Biba kwenye nasema ngeni ni fondo mama usokile wapi ozanda kuna yote ezanda kuna yote ya nini depa papa musina depa papa na yote na hicho kokoso kosinga nasina yego sosi mwasi bijute mwana sie la yamba ulayo monsieur la yamba ulayo c'est maman la yamba Lungula nyama
Ubengani mwana kasina yoyu ya pembe musicien. Hein? Isobidila. Isobidila. Pembe nangu kwa merci na mi permette. Pembe sana ndo nasema. Oye benga mi pembe ndakina talanga te. Omani de sizana nyaka ni nyakuta. Talanga ngaya. Basakana kina yo ya ya uzalaki yo moko. Siko. Yangwala sakana kina yo. Soki nga azalaki babuzoba nyonso na ndako aleki na nga mbele tikale kozala ntango kete bosakana kina ya mipiku na mama sosa mangu zoba oyo bosalaka nde asosie bino mibale ale bosakana bango mibale lukula sosa mangu abimaki libanda yembe fwakeli lelo suka lelo suka na oyo nyonso osalaki na kati ya ndako oyo buzoba tosala po totikela ndako kitoko boye tokabela yo ekoma ya yo mama totika mpona bana sa bana mbele ozalaka libanda kaka le jour tokundaka yaya oyoki oza na chance na te oza na chance sambela nzambe po deso na yaki na ngombele na minute oyo deke mindele azobima yo mpo ozobima bobimi bino na eboke nzela moko oyoki oza na chance nayebisi mipiku ecala busiitala tiulumbaka kimbeefuko kamalaliko omwana sengi bulimisi lukule sengi bulimisi tosa linga ulimisa ye naibite yetwa kongo mwana wala pazalaki mwangu bali nasema bite bana kaka bayali junganyo bazali paya kubya okumona yo kamati yungane ukotese yungane na ndako nanya kutuna yungane o mwana ya lege na ngai mwana kasi lelo kamati mwana kasi ubatuliye sababu ya karite merci wala karite mauna basema papa tozaba nikolo tozaba nikete tozaba nikolo tozoba yeba mabena malamu tozaba nikolo uyibi nikolo na nzile de gota tana nzile yo kakra kama nyoyo buleka wana kukwasa yango Iye na usemi mukilala kaka. Alali papa. Soki na bi tata o tata mabe. Akamati ke o ake musala be ba mite bango be na kwaza. Akinde ko na toka kote na libele be mama mo muneni wana. Ali akoti ko na sombele biloko nyeso ye ngala kasi biloko mo ntoka ye akoti ape maboko mapa kaka ninga kineki na sandali wana kaka ninga bimeki na tongo same kaka ninga zongi na ndako. Ate kote mutu setu ya pamba ye na ngote. Ni TV ni radio ni lotu. Ali na butu pa tata ko biloko nanga ko biloko. Donc, à ça qui est comme les côtés de là. Papa, l'homme, je suis à Sami. Yo, ni mon dépôt. L'homme, je suis à Rosoir. On a. Bilo, ouais, ben ça. On a ça tout au Rosoir. Qu'est-ce que c'est qu'il faut la côté de combien? À côté de mon dépôt. Yo, ma vie, pas. Faut nous les matcher, mais dans un truc. Yo, on a caché au lit à la hauteur. Ça va au lit à Tendengeni. Elle est une gagne. Fufu munene na go utikela ka bulu moko na lie katikati na tikima tembele na ngana mutu msolo atwa motata su bilo na ngozolia Sami kwezi pona kumonia matembele kwa nisi ba diplôme ngaza na ngona ndako ngana kufanda ta déjà des semaines ça kaza ko sai moi yo Sami yo ko pesa o ko ganga ne o ko kenga ne o tikina ndeko libala o tikiki kom matembele sikila buke kiko na simate baka kuti na kanisili yo na kanisili yo matine mwende mona mafufu tango lienda motiki ngata tata munalia kyo nalia ngona ko le papa le loso wanga na tanga zakina ndaku na ngakule banda kolia na bale ko tokazi pona sundoli biloko na nganyo so wana bo lobina yake mwasi wana zando kinatika biloko wana bima na eloko ndio tikote na kubenda kaso bete kitu o bete kitu lo kule sika zaki mwana mayini ndeka asisi tatanda kute tala sikina balokatego te nenga na biba mais double ate ya ka petit
Ndeni. Yo mwana medu. Comment on est? Comment on a Flavien? Flavien. Webinga. Na yebi yo liboso yaki awa. Oyaka mukolana awa. Mwana papa dadi miracle. Sami Mokili. Oyo kakaza na mapangu na makampagne. Ayaka na ba container yaka. Ngai mikolo na eno na pouvoir na papa pour papa zo kanzo to bien. Mais maman tikala ko malobate ke so na yena zo kadeko kadeko. Ti atigele ngati. Atigele ngati. Ça va maintenant moi pe likabo tikali moko kako yo. Likabo okutu etikali ka moko. Batu kutu oyo fale mwana alia. Te zaka na sombi yango deja kuvanga te 50 Oh 50. Kwanga pe 50. Kwanga loba ikozwa te. Te nazo defa te. Na zuli kaibo 50 francs na kwanga 50 francs. Na defite. Soki mera ye oyebisi kake. Liboso nazo banga nanga ko pesa yo. Te na sombi nazo defa te talanga nalo. Liboso ozwa ki kwanga awo futa kite. Defisa ki mutu mobo kwanga mama ye atomboki makasi. Azwi bilamba na kuta tumbi. Flavien na zabo na tigala na bilamba na zana ngo. Flavien ngana na nyonga mama te. Na ende na 4 kwanga na zwaki. Nepsaki na kofuta ngo premier. Ona ozwa lelo. Umone na ofongola we. Eza nyongo te. C'est déjà fongoli. Petit ndio zomona kaboye. Makambu te za mamba oloba te eh. Siko ngana osala ndenge nini siko mama. Pila mbeso ko mona ta. Junior. Azani na pilipili te. Zola ngata pilipili mo kuna ko rapidité petit na. Rapidité zola ngana na kotika nani awo. Nazawa rapidité zola mbu ma pilipili mo petit. Nazo futa on la défité. Rapidité petit. Ko esa penda shenga eh. Bagi bola pena. Petit ça lo kidambu ma pilipili. Soki mère ye, webise. Moni biso to lia mingi na ba intere. Comment mon on leba. Biloko po moni ngana muntando eh. Siko okolia kaka moko oyo ekoki. Nini? Siko soka ye na ibseni. Telo bana ye, je somia ya ga ma défité. Bien défité. Dia za kina mia. Défité lo kwa moni yote. Azikwa moko na likaya bwa lié. Lobi. Sona wutin. Comme dans une ville. Hein? Vous avez compris? Vous avez compris? Petit. Copi de non? Maïpe. C'est la maison en opioté. Vous avez compris? Petit. So capte ça na fidèle. Na foutu. Na le zobanga na ngai. Pour maman biso za kakanda makasi. Je sais pas ça mkongo. Naza mkongo. Anoka ngala nyu. Nazobanga na ngai maman biso za makasi liboso atumba inga bilamba. Atumbi bilamba na siko na tikela na bilamba oyango lelo na comprendre que tout est ndenga tigeli nga lisu. Tala ka bato dev zapeti. Bak mutudu. Ngo nyomye no kacha za han voix. Atimi quartier. Ko ko lakisa nga ipa na bino ha. Kama na papa dadi miracle ebite. Awa ndiboso awa. Ça va? Petit. Moni. Bablo mzuzu. Faut comprendre la vie. Pour moni. Ngai soki na 8 ans na soir, tant na kutana na mère. Et puis nepse ka tumbaki bila mano po nepse ki kwanga na ko fashe mabe akusa boy to za mona mubali bakasa mai akone kizaka yote ko panda petit akone kizaka yote. Te fuiste y me dejaste encerrado en un infierno, el divorcio en 1000 papeles y una pila de recuerdos. Desde entonces no he encontrado una buena explicación. Aún no sé por qué te fuiste, pero empiezo a estar mejor. Pero lo que más me duele es que al irte de mi lado te has llevado hasta los clavos. No dejaste ni mi caballo, mi machete y mi rosario, mi jarrito para café. Y ahora yo quiero que me devuelvas. El retrato de mi abuela, mi cotorra Magdalena,